Otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Salut tout le monde, bienvenue chez nous. Nabatutu Bazali Kolanda, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Bande konangai soki Mama Balenda ye na yaka kolenda. Na ye kolenda. Makambo eza minene. Bozo bakiti bo pusana. Ba filme zo le kanangola. En tout cas, il faut boye bakayango. Nangonga oyo, famille oyo, José abomaka mutu na Angola. Bakendaki na sekele na ndako ya Dibuya. Franchement, bandeko bo pusana boya koyeba ba réalité. Awande émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Amakambo bomba makate. Awa pe secret zate. Ata bosali makambo na sali banga. Mama Balenda oyambango ekomelanga. Talaka kosala na les révélateurs des choses cachées. Bokasi boza na secret, rien. Nion se ko kitela ngai. Musalo tata apesinga na nguya. Na makambu tu ya bino obozo sala na ndenge ya secret ya kobomba ekokomelanga. Donc nazana ba sekele na bino. Ezali kambo moko te ezolekanga. Donc ngata ona zui yango ale na yelis ko mokili esala nini emona mokili comprendre que data oyo bazotambuisa maboye. Nata oyo bazotambuisa maboye ngana bino ka boye. Ngana bino ka na otika bino te. Bomoni yawe pembeni. Dona obanga te. Oso me kotanga miso na betata mama ko beti masati tata. Oh mama sasi kaligile. Bo sakana ka. Donc tango ekoki bana tata sima ki ngani, j'espère que boza bien bino nyonso. Ngape Mama Balenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Naza pena poser na Nzambe na nga tata sima ki ngani, Nzambe bolimo mo santu. Mon Dieu créateur, mon Dieu tout puissant. Tinu wa mintinu azali ko batela. Voilà, si j'ai ezaka kande na yebisi bino. Makambo eza minene na kati ya Angola. Donc, semaine uti koleka, semaine passée Dibuya abengisaki famille papa oyo akufaka wana oyo José abomaka. Abengisaki famille wana po bazongisaki plainte. Oyebika na leta déjà makambo vandaki déjà na leta. Muto ya bomaka ndeko na bango ayeko découvrir azana Angola, allez balamusi dossier. Ta balamusi dossier bamoni pena ke makambo eyindi mambo masobele. To sala nini? Bayeko bengisa famille wana. Likambo étrange bandeko na ngai. Famille ya tata ya papa oyo José abomaka bakendaki te. Batu bakendaki kaka famille ya mama. Baya ayambi bango na sekele, na ndako na ya sekele. Résidence ya papa ni Ankar. Tamba komi kuna na sekele. Koti bango na ndako. Boyo kasiko Dibuya makambo ebisa bango. Bino bolamusi dossier boki kofunda likambo oyo na leta. Bolingi bozongisa tata Simon Kimbangu na boloko. Do bozo comprendre bolingi bozongisa bokotisa famille na bino na boumbu. Donc bango tango mtema bakende kolamusa dossier, alazo boma bango moral, azongisa bango. Bino boki kolamusa dossier oyo. De bolingo bozongisa tata Simon Kimbangu na boloko. Bokanga eli susu na prison. Wana seke boko kota famille na bino na boumbu. Bozo na posa famille kota boumbu. Ote Siko pourquoi boko sala likambo bongo. Yoka moral Pourquoi na liaka ofula na benga kenani? Na bosa ni kombo mpuko. On faut pas rappeler nga. Moral. Lambi bango na moral. Après yako sala nini? Ayoko zwa $10,000. $10,000 américains. Azui apesi bango. Etango apesi bango $10,000. Aisi bango boki de kolongola dossier wana na leta. Bolongola yango bobosana. Bolongola likambo wana, moye bokangisa tata ezali te poso ki bokangisi ye. Famille na bino ekoti na boumbu. De bokozongisa tata Simon Kimbangu na boloko te. Impossible. Tant que on peut avoir $10,000. Basali nini? Bakiti, babi c'est bon problème te.
biso moko tokokende na l'état tokokende kolongola dossier wana etango bayokani bongo bakendaka te bakei bandeko nanga bolanda makambo minene eza sujet esuki wana te naza na liste ya mulai makambo ezali alors José ndenga aza wana kande bakendaki kuna dimanche oyo baza na ntinzani ya ngwaku opesi mbambo azwi asengi litabisi ye Dibuya abengisi ba province nyonso bandeko Dibuya abengisi ba province nyonso alobi na bango babongisa $50,000 na ba province nyonso pona batonga église na bango wana mbangu donc ezosenga donc batonga yango rapide siko ayebisi bango $50,000 boye bisanga bande $50,000 donc ndenga aza wana ko $10,000 ya bimisi ekozonga please il faut récupérer yango aye bisanga bango ba projet temple wana ke photo si yango bopesa bango wana rapide abengisi ba province nyonso ayebisi bango mbongo siko dimanche oto okende oyo bakoza na ntintani ya somo po lundi bien mardi José bazokimisa ye na Angola bazokimisa ye bazobimisa ye azonga siko bakosala ntintani ya ngwaku kuna bakokimisa José na Angola lundi ou bien mardi nde akobima apesi famille ya mama $10,000 mais bayite ke likambo ezana po famille tata na bakendaki na bango te baboyaki na bango kokende baka na kanda ya mwana na bango abomaka donc yango makambo eza kuna lundi José osala nini azozonga siko boyoka so likambo munene bandeko na ngai boyoka Dibuya ndenga aza wana à comprendre que azali susu na esika te na Angola kuna na sekele mbongo pe atongeli sekele résidence na ye wana eza mbongo ya Kimbangiste mbongo église Kimbangiste oyo atongela esika wana eza mbongo ya tata na Angola aza na mikanda te na mikanda église aza nango te mikanda ya fubu aza nango te ane loko te mikanda ke no sala ke chef spirituel intérim aza nango te lo ndenga aza wana akoma keba siko makambo ngo ndenge ezokendela azomona o clair te komi ko bangisa ye akomi ko banga komo lenga abike awa ezobebela nango ngai so eloko nini oyo azosala Go s'abonner hein. Abonnez-vous pour avoir rien que la vérité. Et ça te donne la route j'aime te, ozo s'abonner te, ozo commenter te. S'abonner na pas la bande, les na continuer. Voilà. Et indi awa bino awa sekele zate nyon se repanzana o nyon sota bo bongisa na nkuku awa ego bima. Voilà. Sikoyo amoni ke tellement que mabe koti mingi akomi ko comprendre ke na ngola azane ne sikate si wasali nini azui délégation asomba terrain moko na Portugal oyoka asomba terrain moko na Portugal terrain wana asomba na Portugal si wele ko nini akomo sala atindi délégation ba ke ne ko continuer terrain wana ba tonga ngomba yango moko na osenga ba $50,000 wana po akende kotonga ngo mbangu batonga soki makambo bebi na Angola akenda rapide akende ko siéger na Portugal tonga pe na Portugal na chede ya basiya kuna kende ngamu na buko panzi dibuya na okweisa o mwana tata comprendre oluka ngo mona ngate na iba filme na bilo tata zo lakisa tata o lakisa naka na loboko ya tata loboko ngapela naza pena likolo loboko ya tata yawe haobomba ngaboye bokufa na omona pasi na bino kolela na bino minyoko na bino na misu turo 3e génération pe nazala ka boye siko osko 4e génération na continuer lisusu makambo na sala na 3e génération siko suka na ngo siko to mona na misu échouement na bino to mona na misu voilà azo
batonga atili délégation bakende kolandela esika oyo basombaka na Portugal. Batonga yango pona nini soki na Angola ebebi akende Portugal. Akende ko siéger na Portugal. Donc bandeko dossier za mulai bosa ku ba jeter. Naza ana ba film na continuer ko ebisa bino. Na tele mana nu wana mwa mukebo na continuer. Na ebisa no dibuya. Ayeba ke nyonso zo sala eza église kimbangiste. Dibuya yeta ngwa yaki utaka mayomba yaki ne lokote. Nyonso zo na kati église kimbangiste. Aza ne lokote. Azo eloko ta sana bureau moko te aza fainéant, aza neka criminel, aza bandi moko boye, mutu moko ya mabe, aza na minduki na ndako, aza mutu ya malamu te. Ane eloko te, atekaka drogue, musala na ye yango wana. Donc ndenga aza wana oh nyonso zo tonga. Ezala lupango ya sekele na mbongo ya kimbangiste. Faut nyonso wana to récupérer yango. Ezala o ya Portugal, o atindi délégation bakende kolandela. To ko récupérer yango. Akotika na eloko te. Akotika na eloko te. Bozo comprendre. Donc nyonso eza biso. Sikoyo bandimi na ye na batu oyo asalaka na bango. Esi balembi ye me basali na autrement osala te. Aza na batu ta babaye ye déjà na batu ba misala na ye. Na batu alala basi na bango. Na bano ya détruit ba vie. Esi balembi ye. Batu nyonso bureau na ye wana. Ba pasteur na ye. Babaye ye déjà. Babaye ye. Balembi ye. Ba comprendre ka na ye mutu te. Sikoyo. Botu na ngani. Dibuya nenga zana. Ana dossier mulaye ya kukangamela. Apela dossier mulaye. Kaka nenga zana. Azana trois identités. Ana identité ya Bangolais. Ana identité ya Brazzaville. Ana identité ya ba Congolais. Trois identités Paul Dibuya Ngimbi. Oyo bazo benga na Paul Kisolokele. Satan en personne, réincarné en Angola. Trois identités. Ye mutu moko. Trois identités. Wana no swana fuba kangele na ngona. Koma yo mutu moko za na trois identités. Ezalaka te na Angola. Ezalaka te. Il faut na ba kangai. Siko eloko nini asalaka. Akanga TPA. Bomoni TPA. Eza chaîne ya Angola. Mukonzi ya TPA. Dibuya akoma kosala nini? Akoma olesa embongo. Bozo landanga na Angola bakonzi baza kuna bayoka kalingala. Bayebi makambo oyo. Bakonzi na presque na Angola batu bayoka ka lingala. Bozo landanga. Dibuya akomi kolesa mbongo na TPA. Mukonzi ya TPA akoma na poche ya Dibuya, Paul Dibuya. Akoma na poche ya Paul Dibuya. Akoma kolesa bango mbongo, bakoya ba filmer église, bakoya kosala reportage, balobeli makambo ya Dibuya. Dibuya bazoloba makambo na TV comme chef spirituel ya Angola. Mais nani atia yo wana? Nani atia yo wana? Mukanda nini ozana ngo po ozala chef spirituel na Angola yo? Nani atia yo wana? Boni ki boyibe misu makasi boy. Okoma kolekisa yango tina ba télé. Ezalaka te. Ezoleka na TV. TPA ya Angola bakoma kozoba reportage pona nini? Akoma ko financer ba mbongo. Azo ko financer ba mbongo. Dibuya. Azo ko financer ba mbongo. Ala bakoma kozoba reportage, ba publier, ba to ngani kutu ba na problème te. Ba ba mona lokwa makabo sa lokwa makabo solo lokwa pena ke ye penza nzoka eza yete. Akolesa bango bambongo zo financer pona nini bayaka ko filmaka ba publiaka nzoka mutu mabe akomolesa ti ba réseau pona nini balobela makambo na ye po balobaka ke en tout cas yende penza ye pena en tout cas vraiment en tout cas nzoka de Satan incarné okweya yo pena tango ekoki papa Nyanka ozo suka na 4e génération tata lobaki Satan ko kangamela na Angola. Papa Nyanka na bi Satan ko kangamela na Angola. Haha ozo kangama
tozali kokende ba sujet zo continuer bo s'abonner ndeti makambo ya Inar na Angola ezali branche ya ministère ya culture oyo etalaka makambo ya ba église na Angola. Inar wana ye Paul Dibuya asala nini? Akenda ko solisa bato wana nyonso. Bato nyonso bakonzi balandelaka Inar wana mokonzi wana. Azana kati ya poche ya Dibuya. Dibuya lesa ye bambongo do alesa bato wana adomina bango. Ale bato wana siko bakoma na sima na ye. Yango tomonaka ke ba église nyonso esanganaka bapesaka ye trophée bakenda kovana na stade. Bapesa ye trophée balatisa ye. Pona nini adominaki akotaki bango. Talaka voana ndo azanango. Ya soka zolo balikambo wana azana mpe ayebi savoir manipuler. Donc azana elobeli oyo donc so alobika fobo yoka. Donc aitidiaki bango déjà a préparer maloba kitoko oya ko lobela bango atalisi bango ba comprendre que oui muto za makambo so pe azoko financer bango bambongo azoko lesa bango bambongo. Mukonzi ya Inar azana poche ya Dibuya. Donc ndenge zawana bapesa ye ba trophée asala bongo po ayeba déjà na ba église nyonso oyo eza na Angola bakoma na ba association basangana donc bakoma pena mutu moko donc bato baso pesa ba valeur ebele tala ko bengaka ye sillon bobengaka nani sillon de page so pe sillon de page o mutu apia pe ayako pesa kimia bandeko na ngai azana pe moko te oya ko pesa bino yende mutu abomi mboka wana Angola pe koma na passe bandaka 2014 azongaka ba refoulé ya 2014 tango ye azongi kaka Angola mamoko bandi shite bandi faut bo raisonner bien Angola bandi ko kwea na 2014 pote pouvoir ko papa ngenda tikaki na kati ya ndaku wana kuna na golf ye abuka nyonso babiloko nyonso pe ngenda tika oyo kubako bouger te pona pouvoir ya Angola emata ezala bien ye abuka nyonso abebisa nyonso nyonso ekweya yango bamonaka ke Angola ebeba mutu wana ndenge azaka na Angola beba Angola ekozongaka ndenge ezaka bien te soki Dibuya abimi na mboka Angola bokomona changement mususu ekota na Angola ndenge kaka Dibuya aza na Angola bapase banda komata kaka mboka ezobeba kaka Angola tande ezaki na ndenge Angola ekomi lelo mobulu ozomona mutu wana azali ko lesa bambongo akangi tepeya akangi na azoko lesa na baina oyo pena ya culture ba église nyonso basanganaka yango na toko mona mukonzi munene église ya Simon Toko abimi na ye na église na tiki église na ye ate ya bana na ye asala mambo église na ye papa Nunes vraiment otiki église oki de kolanda satan wana ok ye kuto ake ko samba te mais papa Nunes otiki bandimi na yo otiki lingomba na yo otiki bandimi na yo oke kolandela makambo ya Dibuya oke kolandela makambo ya Dibuya aza eloko te aza nani Dibuya wana Paul wana bozomona aza eloko te komba Paul eza yete komba Paul ezali ya yete mikanda salelaka wana eza ya yete wana azana na infraction nanu ya mikanda wana ya kombo wana salelaka wana eza ya yete kombo ya Dibuya ngimbi siko mutu moko boye aza na ba nationalité bele mutu moko aza na ye criminel mutu moko boye aza na ye na spiritualité ya bonzambe te mutu moko aza na pouvoir ya bonzambe te mais sikoyo otiki makambu na yo okesiko ko samba po oloba nini okotela yo za la pourrier to Inar nde ezwaki yo etindi yo kendo po yende aza na pouvoir te aza na sika te bokomona misala na ye na misu azala ba crime oya sala ya makasi vrai criminel bomona misane na miso yo mutu munene oza na église na yo mais otiki makambo na yo oke kuna na leta okende kolandela makambo ya Paul Dibuya pe Paul Dibuya kete mais yo keta niveau akitisi yo omikitisi Paul Dibuya kitisi yo moko bomikitisi yo sala eloko ezalaka te papa Nunes osala eloko ezalaka te oke komikitisa oke ko se rabaisser otiki makambo na yo poke ko sambela Dibuya seki siko adomina bino nyonso
a utiliser bino nyonso. A utiliser bino nyonso ya komona seigneur da page. So kande démon munene en personne bozana ye wana. Azata na page ata moko ya hotela bino te. Azana ngote. Mangombe zo telengana, mangombe zo telengana. Mangombe zo telengana. Mangombe comme belé l'Afrique. Bon mona mangombe comme belé l'Afrique. Afrique isko passe zo mata. Bato zo belé la kolo yesu ayaka ta boyi na ye. Pokolo yesu azana kamba, aza kote ya tata. Aboyi boko belé na bakombo nyonso boyate. Tozana tango ya molimo mosantu. Mangombe telengani. Mangombe telengani bo comprendre te. Nzoka nde tozana molimo mosantu na kamba Nouvelle Jérusalem. Dibuya wana ka tata sima mboka ngande mutako ya kokanga ya okwesa ye. Molimo mosantu telema likolo esimbaka te na Satan. Satan kangaki mabele yanga likolo ya yo. Sikobe molimo mosantu pe mokili otango molimo mosantu tata salaki mokili na ye. Satan pa zalaki te. Ayo kosutuka. Ayo kanga mokili ya Nzambe. Mangomba matelengani koluka molimo kasi baebite esi aya tobandi na ye tata kimbangu kyangani mangomba matelengani koluka molimo kasi baebite esi aya tovandi na ye tata kimbangu nankamba mangomba matelengani koluka molimo kasi bayebite esi aya tovandi na ye tata kimbangu kyangani mangomba matelengani koluka molimo kasi bayebite molimo esi aya tovandi na ye tata kimbangu nankamba avandi na nkamba Nouvelle Jérusalem ndeko mutu akosa yo te ba onyoso bozomona wana courte joie bakokweya dibuya ko bongisa déjà Portugal po yebi déjà ke ezoko sila aza kosuka aza sunesika te azokweya tangu ifwene na Portugal pe déjà biso da to tshede ya basia kuna to tshede déjà ba oba kolandela makambo nyonso kaka ndenge bazotonga eza ya mbongo ya lingomba potango asenga $50,000 wana po akangisa bisaka ba $50,000 nyonso azosenga bandimi wana chaque province $50,000 kandenga ngole kufi nango boye 50,000 dibuya tukoza somo oza mutema mabe otikela bana batutante souffle eza lisusu te bokoluka solution bavi na bino ndenge nini dibuya kangi bino de commerce na ye dibuya kangi commerce na ye bokoluka bavi na bino ndenge nini $50,000 chaque province donc fo baya nango déjà ndezana nde tokomi na mwani baza na besoin ni église wana esila mbangu do esila fo esila na novembre inauguration toi dans octobre kaka mikolo ka inauguration en tout cas bokonguluma nyonso kaka po asilisa dibuya silisa mezela suka na yo emonani suka ebelemi bozala na mayele pamba tikanda ya Nzambe ebelemi biloko mibale mikosalema mwana omitunaka wapi okozala mwana biloko mibale mikosalema mwana omitunaka wapi okozala okozala wapi ndeko nanga okosimba mutu 26 wana baza na bango bato oyo baza bango courte jo bakosuka na bango balobi landa tata tikala na tata c'est biblique makambo bozomona ezali biblique botala yango na roi na un roi bokomona histoire oyo ezoleka na église kimbangiste bato bakenda basukaka bango basalaka vendeza après vendeza komolia bango na bambwa siko bino bozolinga bino pe suka na bino emonana
bozolinga bino pe bosuka na bino po bino pe bokosuka nzambe balongaka ete yaya même na Bible Jérusalem balonga ngote kaka Jérusalem nde mutalongaka Jérusalem nde aganyaka yaya yoza na poso suka bolandi esika moko kilongo ezate bolandi esika moko maya sime ezate apo bolo bake bino nde bakimbangiste bino bakimbangiste ale biso totika na nkamba to bakimbangiste te bolo bakaka o nzambe ya solo eza papa Simon Kimbangu pasi mo kyanga na za nzambe te mawa pona bino monine bakosaka bino balongola bino kombo ya tata batikela bino kaka Simon Kyangani balongola bino Kimbangu boye bake bokenda biso nzo kana nzambe biso nzo kana nzambe bino boboyi na bino nzambe me boko simba mitu bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu bana papa te bapena kilongo te bapena maya sima te soye bisama bozi bisama nkamba ezali le cœur du monde esika moye bimelaka esika nzamba vandi éclairage ya mokili tikalaka na nkamba l'église nyonso eza na mokili oyo eza na éclairage te ata mokete eza molili éclairage atikala na place moko na nkamba po baeglise wana nyonso eza baeglise ezobundisa nzambe tellement bainocent baza mingi bana na tata bazokomprendre eza baeglise ezobundisa nzambe baeglise ya satan yaka nango sikoli ngomba ya nzambe ezali église kimbangiste esika nzambe avandi kamba Nouvelle Jérusalem papa alobi na nkamba soko ozokota na bomoto boye okota na normal mais soki okufi po okoma na premier poste po okota na nkamba eza na mai eza océan ebale ya munene balekaka yango te po oleka yango il faut ozala mwana oyo aponama bino okasi bokende na molimo bozali jamais bobosanaka na bonzoto bozate na molimo pe bokozala te bozali te bino boboya tata bino pona bino ke tata kenda bozwa na molimo jamais bosikala batata na nyonso wana kaka ebango papa Simon Kimbangu kyanga na loba bango nyonso masangu bango nyonso bazaku na masangu na mandefu do bango nyonso mandefu na mandefu lokwa masangu batu bozolanda wana bana pouvoir te bana eloko te etali bino mukonzi na bango po libu etanga kokweya place bakosimba mitu bango nyonso me biso pe toyamba bino lisusu te toyamba bino lisusu te tolakisa bino kake bokomprendre ke monde bolanda eza ya mabe tema botan ya kozonga yango apesi bino bozonga bolingi na bino te biso pe toyamba bino lisusu te tokomprendre déjà ke boa bato oyo bozali na basini ya satana donc bokende na bino kaka biso pe totikali na biso kaka. Voilà, merci beaucoup na tutu balandi ngai, merci vraiment pour continuer à s'abonner, pour commenter, pour liker. La chaîne na bino ela bino ba émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci à tutu balandi ngai, to monani à la prochaine. Bye. Mabota bangoya awa koluka ngai Nzambe. Ai Kimbangu nalongi mokili Ai Kimbangu nalongi mokili Ai Kimbangu nalongi mokili